moyennant quelque chose, n'est Missia Emba. Nga lokola nasi nalobi déjà makambo ya réputation na nga esi ebebi déjà bato baofinga nga baoyeba te ndenge ni makambo ebandaki makambo ya réputation esi ebebi déjà oyo naoremaki kaka naye koyebisa bato bayeba jamais nakoki kokosela Fally makambo te na soki nayaki na ye na internet eza pe ye nde amenesaki nga na bato na ye surtout bato na ye na grand frère na ye Fisto Koloki nazoya kaka batika nga mpo bayebisi nga bakotindela nga bato partout baboma nga mais soki amoni naosala ye mabe aporte nga plainte na Australie ande soki bamoni bakoki kosala nga mabe te ata na Congo wana eza exemple naya na bavideo na tribunal naye pe aya tosamba na Monsieur Fally na bapreuve na nga tosamba soki ka bakosala nga mabe soki président ayebisi nga aza na nsima bakoprotege nga na pour akoya na Congo na bavideo na nga sans kotia yango na internet. Okay. Voilà. Et puis c'est une des choses. Alors, apporter plainte ce qui a zokosa. Évidemment, on a besoin à la vraie réputation nae, bato bazola na biso ba comprendre que atikali koko c'est la likamute ezaki amour illusoire parce que l'affaire oyo papa vazo bimara prophète hein. Donc azaki mutu ya ezaki amour illusoire te ezaki amour moko réel bakuta na 4 fois na Kinshasa et na 4 fois na nyoso zo ya na Kinshasa bozaki ko passer voilà yeah to bande ko passer encore yo pe natali yo forme penza hein. Donc artiste a quoi indeke nayebi te mais ka bongo. Ah, maman Colette, tu as forme, voilà, et tout. Donc, c'est ça un peu ça, n'est-ce ça. Fils aîné Nazoka. Voilà. De là, Nasil Sanani. Aba wana nalukaki mutombo nazwaki solution te namonaki il paraît Fally ndenge ayebisanga ayebani na batututu ya Congo nakende na Kenya. Siko nakendaki na Kenya na explikaki chaîne babengi Citizen. On y va. Ok. Na explikaki nakendaki na Kenya et puis na Kenya na explikaki bato ya Kenya chaîne na bango babengi yango Citizen. Bayebisinga toyoki yo okoki kotindela biso ba preuve na tindeli bango ba preuve bayebisinga boye biso tokoki kotia eloko te na internet sans kobenga Monsieur Fally biso totangi na Londres et puis chaîne na biso eza makambo ya vrai pesa biso numéro Monsieur Fally totu na ye ayebisa biso na part na ye pe na pesa ki bango numéro babengaki Monsieur Fally audio ezali nano bato bayoki yango te eza ya anglais bato bayebi na anglais bakoki komata awa ba expliquer po soki nga na expliquer bakoloba na okosa bon tonton pour moi ça ayebi anglais et puis tonton pour moi ako limbola na lingala ndeto ba ko expliquer biso mais dalingi o bandela nanu likambo oyo ya Kenya oke koluka media ya Kenya c'est ça bakende koluka media ya Kenya po Fally ayebisaki nga partout na Congo kokende na kofuta mbongo et puis nga soki okei partout na Congo bakolekisa émission na yo te et puis era ayebisa nga yango et puis Fisto Koleko ayebisa nga yango nde namoni nakende na Kenya pe kuna na Kenya ayembaka kuna nde nakendaki na Kenya bakenya bayisinga tokosala na biso eloko te toyoki par na yo biso pe il faut to contacter Monsieur Fally ayebisa biso par na ye babenga ki Fally me babenga ke na ibisa ki bango bo recordie bozwa mongongo ne pona ana besoin nango balobi ok tokozwa ngo babengi Monsieur Fally a s'expliquer na ye makambo ne na ndenge ne me na de audio wana oloba na otindela bino ba preuve mwana wana okosa azalaka liboma babiloko ya bongo
bazelaki ba preuve bakomi yo oza na ba preuve moko sur cette histoire là facilement yo ki contacter média ya Kenya osengi bango baenregistre bayeli yo mpe eza déjà infraction monene maman hein? Voilà, est-ce que yo moko soka kuna yo te est-ce que oza derrière réseau moko te oyo tokolo balem su ya arnaque hein bolinga ki fali apia bino mbongo. Non, voilà. C'est la Virginie na meka pe ko éclaircir. Voilà, na meka pe ko éclaircir awa. Problème est que Colette ne maîtrise pas vraiment le milieu congolais. Et fali na équipe na ba créer qui forme moko ya méfiance et pas naé. Batal sare que bango baza ba tout puissant, elle peut rien faire. De la même manière lelo bato batali émission lelo ba monake Colette a essayé même de contacter Migueniema et puis Migueniema a décliné Kiango. La même réaction et se présenta qui est pas Sango a tindi ba preuve mais Sango a zongela a été ça même à supprimer ba preuve quoi tindela ki Sango. Alors tellement a maîtrisé milieu francophone il y a Congo monde à vivareza anglophone il y a tourna qui vers Kenya. Po fali aussi azalara na ba production kuna ba yoka kae aussi mwandambu kuna yango kena ko contacter ba journaliste wana et lors asenga ba journaliste ba contacter fali comme interview une fois déjà interview il faut enregistrer yo mo za temo o ça interview na equalizer et ça enregistré par téléphone c'est la même technique aussi est-ce que la Kenya va diffuser qui interview wana. Oui, bah, diffusé mais en presse écrite. Donc, ils avaient transcrit les paroles, on a écrit, j'ai des... Voilà, j'ai des newspapers, nangaï, naro tindelo ermoro. Donc, bah, tous les propos y a fallu. Mais sauf, pendant l'interview, Fali a présenté qui Colette, le a une folle. Donc, la même présentation, Basali et Lelo et pas Israël, comme quoi il y a une tombagi amoureuse y a fallu. Mais kuna, c'est là, que de Virginie, ils ont la défense. On commence sans beaucoup comment? Si on a le banane. Alors, voilà. Non, aujourd'hui, on va présenter. Non, Nandenga Boulo, ils ont calé. Ils ont une expérience, ils ont maman, ils ont coco. Ils ont bandi journalisme calaté. Alors, Israël a présenté Colette, le roi Yenda Tombaki amoureuse. Il a fallu, alors que Fali Yemoko a présenté Colette comme une folle, détraquée. Et ils ont un problème, Mouro Namuto. Donc l'interview Ezali, et la première fois que l'interview on a vu ça il fallait Abigail, il y a un audio d'1 minute 18 secondes. Abigail. Pour quelle finalité? Non, finalité ça que moi cité Virginie. Le problème monsieur Lingala nanga eza bien. Lingala nanga epabilité. Il faut na expliquer qui est déjà na expliquer qui est makambo tout. Nde ayebi makambo nyonso na lingina loba po na expliquer qui est déjà. Lingala nanga mbomo nango eza vraiment bien makasité. Voilà, donc Virginie ce qui tant fallait bêta qu'on a Abidjan, ça donne la même énergie que tout ça aussi. Tout ça aussi boyé, mais sauf que t'as perdu, on a tout récupéré awa. Ce qui a big interview, extra interview, parce qu'il fallait à 4 téléphone. Non, manganga, yo tika yo sala l'émission, yo sala l'émission. Abigail, interview, voilà. Interview, il y a audio 1 minute 18 secondes, fallait que tu aies appel, c'est là où tu vas au Ghana. 1 minute 18 secondes. 18, attendez là, 1 minute 18. Taisez-vous. Ah, il y a 1 minute 19, mais bah allez. Voilà. Luka est anglais. Abiga, c'est là partager nan. S'il vous plaît, vous partagez. Partagez. Voilà, bon partager vidéo, bon tapoter. Bozo ka version ya lisolo na anglais parce que likambo etika Kinshasa ekota ki Uganda ekoti pe Kenya
N'est-ce pas, fils aîné? Il y a Virginie Zela, 1 minute 18 secondes, 19 exact. C'est ça qu'il y a 19 secondes à Pambo. Tindi tes fils aînés. Attends. Ah, c'est bon, on a mon, c'est bon. Voilà, Abiga, on y va. Tonton pour moi est là, tu peux se maloba air moko. Surtout, il y a aider biso par rapport à la vidéo yo. À symbole à mon président en anglais. Ça va, Yoka. I don't want to debate things. I respect you. I respect the Kenyan people that want to answer because you send me messages. Don't put me on social media. Don't put my anything. I just want to clear your mind. She's a liar. She's crazy. You can do that for me. We hear you, sir. We hear to you, but I would like to hear your part of the story. As you've said, she texted you some stuff. I'm gonna send you everything. So you confirm that you know her, first of all. I know her because he wanted me to help her to big foundation in Kinshasa, in the big Congolese passport. So he fell in love with me. I don't touch her. She's crazy. I said, she's crazy. I'm gonna send you all messages he sent to me. I'm gonna send you. Even his mama apologized for her. He said, sorry, she's crazy. I'm gonna send you everything. Have you ever... Excusez, totalement pour te sois malé dans les. Ok, Zela na cha pause. Ça pose. Zela. Tonton Fomo, bonsoir. Bonsoir maman. C'est qui est si batuni déjà et bandé na fali. À lobby nazana posa ko décevoir binoté azo répéter kaka cette femme aza folle journaliste alinga yeba est-ce que oyebiye un à reconnaître que ayebiye et puis à justifier contexte nini o ayebelie pour na makambu ya passeport nde l'air azo répliquer na banga lobby ke nazana ba message et belazo dans c'est une folle na kotine de la bino ba message nyonso continuez. I know her because he wanted me to help her to big foundation in Kinshasa, in the big Congolese passport. So he fell in love with me. I don't touch her. She's crazy. I said, she's crazy. I'm gonna send you all messages he sent to me. I'm gonna send you. Even his mama apologized for her. He said, sorry. Excusez. Everything. Ok. Abi kutu aza liboma na ngana ide pour na fondation na makamba passeport d'ailleurs kutu mama na ye abenga kinga pour à s'excuser donc pour dire que liboma selon fali nga kosi bato ya Kenya liboma ya ndeko na biso Colette kutu na famille kutu eza na regret na yango donc babenga ki yende kutu azocha makambu na se token. Have you ever met her? What? Have you ever met her face to face? Go ask her. I'm gonna send you everything. Zela telema mon eskaza alikuta batuni Toi, c'est qui? et si okutana na ye face à face have you met her yabi asegina encore so fallait linga ko sabanana na koseka okay na kotinda Malembe. Chevalier Malembe. Aza chevalier, te. oh nzambe bosa kende kuna jamu tuna yaya chasu audio Na etikali ka mwanda mbona zeo to. yaya ndambo wana ya onto ana posa nango ya na tina ba posa milaite tozo yoke yana ayebi déjà Zela kastoto pona. Go ask her. I'm gonna send you everything. Please, go ask her agona send le F batuni yo est-ce que excusez katana audio la question ici ezali mais c'est fali est-ce que au monde a déjà Colette face to face ya seki oh agona se oh na kotinde lo biloko tu oh mais soko mona mutu so batingo au monde déjà virgin batie na mona ke na réseaux sociaux au monde a fait regola na koloba oui na mona en Angleterre parce que question en et puis je laisse en chance ba lo ba je laisse na bisoté ozomona en passant ce qui est sûr merci pena d'abord na fils aîné pour na magamutu ndenge par rapport parce que lobby pena chers amis ngana lobaki vérité contre vérité investigation contre investigation mon magamutu to koma okende les gens parfois nous traitent des abrutis na batu so ki ndenge nini likambo oyo eza na importance ebele biso personnel manga chroniqueur je pense aussi je peux vous prêter cette intention nullement chez nous l'intention de nuire à qui que ce soit mais to souffra qu'à chaque fois awa soto loba
batu bakosaka so tozoloba il y a des chroniqueurs baliaka bambongo so tozoloba bazaka bata soif bato lidobi bachaka tembe ngai penza susi na nga mingi ezaka kapona vérité les restes mukolo likambo mama Colette so azawana o balobaka victime ya eloko yende mutu ayebaka ndenge okina makambo. Moi personnellement je ne suis pas là pour na maman Colette na nzela nini qui est suffisamment. Ce qu'on permet ngana tunata des questions pour nga une na to su relais na YouTube to aguna to kene ba 800. So na retourner moi question vite fait parce que nous c'est tout. Accordeur de questions tonton comment. Bonsoir maman Colette. Bonsoir. Sorry vraiment d'abord nazo encourager aux ala makasi na ebi ki ba situation boye ezara facilité d'abord comme moi si na nzela ya musala okutani na muto yo monaki star mais muto yo monaki star ye amonaki kumanima amonaki tolo na simana yango alingai pas bénéficier na ba service yo pe lokola muto za libre o rendre ba service lelo atikali na nyongo nde toko bengango nyongo ya paka juma do wane le kanyongo ya leta kotana na opesa o makasi sambela biso nyos tozana bakalo ko ya ngai moko tonton pone na nazaka na plainte ya fali na lobango et Dieu aidant même l'air bazaki ngana sala émission c'est ndenge leki et pas à Virginie si tout net toza suna ba matanga awa na Londres izalo kwa bazo lukaka mutu ya ba tonton promo mais na yo mama Colette comme ozano paisible citoyen na course à l'activité okutani na un prédateur sexuel je pèse bien mes mots parce que au vu de ce que nous entendons nous vivons Fali est un prédateur sexuel libre à la justice au Hollandais on est ingate tonton promo mais quand peu ko chamai na vie nonde balobaka éviter ba voilà parce que ba syndicat ba utilité ba syndicat balobi eza vie ya mibali c'est normal maramba boye à la présent la vie à moi la mobile surtout il est manganga ngai moko naza no koti na obeta nyongwa paka juma nakoye sabino ndengini lokeza kana rando dona minute eza lokola efanjo mwana mai donc capote et pasuki pachel osamba wapi na ebiso ana catch mais toza wana mama Colette excusez mutuna na ngai liboso olobi ke na fali bozo occasion ya kobengana na ndenge ya kosamouracher sur le plan sentimental binomi balebo l'exatan lokola mikolo yo po banaye ko consentir poto za kana idée première fois oye abimisaka micro na ye ya baya mibali na kati ya makolo ese abimisa munduki mukabimisaki munduki alataka sous-vêtement ya couleur nini e mingi mingi bagune ya ba sous-vêtement isa ba couleur nini olingi oyebana no tokoloba ba kaleso te eza ba kaleso ba sous-vêtement yeah excusez-moi Colette sorry limsa polso na tuni boye naza moi formation juriste ezana ba hermoni na adultère makamba sexe bakanga mutu mwasi na mbali likola mbetu te mais il y a des éléments côté surtout côté vidéo wana batela yango tia yango na Google Cloud zala na ba flash disk ebele tina na famille kunda na mabele tia nini eza important pour na défense na yo parce que soko moni eloko ya mobali ya samakolo au minimum arubanda na bilamba yango sko ezalaka indice parce que ezaki investigation na minute to ezala investigation na garde-robe na ye to kokipe ko mona couleur moko be ndiso yoko pesa et ko mema biso na vérité so yoko de te ata 2-3 couleurs préférées na ye pendant milulo bozaki nango ya téléphone well ezalaki ya bleu il y a bleu hein merci wana bleu ya makasi te mais eza na mwaka pembe na kati merci beaucoup bleu na kati ndingaza akobwaka caleçon na ndingaza mikolo bon yami balé Mama Colette, sans vraiment tokota na nina ebi kozo batela pe bon alelo tozo tungisa meza pe bolingo na belo pe boyokani owangani biso po si bo mesana ki pete moi bute banda oleka moi bien sikoyo soki eza secrétaire na komona ye
ndenge aza mulai ndenge pe aza na se aza biki ngondo to aza ndenge nini Tonton promo, s'il te plaît. Jo mosusu nde tokoloba soki aya monene soki aya mokuse soki aya nini soki akataka soki akataka te mpo na ana ya kokata na oyo akataka te jo mosusu Ya Colette, on parle de Kamalembe te, pardon. sikoyo ya suka oyo ya kisasa nde pe toyokaka aza solo ya mapeka mwa ntsunga mwa nini vigi mpo toza na ide pardon okoki kozongola babande kobenga babenga nga te bato bazobenga nga fort pardon bolimbisa nga oyo ya contact physique bon limsa yalinga nini ya makolo asoso likolo aza nini aza muta ntsunga mapeka solo toza na ide te si c'est possible pardon otuna question naomona banimero eyokotakota pardon banimero eyokotakota nde okata live okoki kobandela Joël Boulouba, Serge Luki, Gisèle Tati, Komanda Cousteau, Tutungo, Itala Marambo. Maman Colette, Olandanga. naolanda ezaka baapele nde okota s'il te plaît bo répéter Natuni, yo lobi ke, na kisasa bokutanaka na ye, na contact physique. 4 fois, oui. 4 fois. 4 yes yes aza lolenge mbaya nini, ye mapeka solo, mwantunga ya parfait. Tonton Promo, quand même, ozanga parfait te, so azoki kutana. akitoko Kasi mwaki tokote ne. Bon, Maman Colette, ngana tiki na ngai bino, nasi nazolanda na se, émission peso le kaipai na ngai, ndenge zala kaka, par rapport, mais, na profiter na ni na yo, na saluer Abiga, fils aîné, na beno se basse pour na recherche, ya vérité, et l'europénara, on a lango pasi makasi, na sola ki on a rebivu un display en couleur, na Pascal Chio, kana te funga à l'intello, Virginie n'a regretté, il fallait amouter mamabe. Baninga bazalaka soko découvrir eloko babetela baninga lisolo. Biso toko nyoko maka na YouTube awa, na WhatsApp, so lobi tinda batinda kate. Nzoka na snap ne ma ya ndenge na yebisio na komi muta snap mikolo na yebisio. Fallait abombela batelo kitoko boy. Ah, et puis Si je comprends bien, Alinga qui quand même à se protéger, il faut se rendre compte par rapport au rang social nae. Il n'y a pas de crime parfait malheureusement. Criminel atika toujours ba trace Maman Colette alobi yango ye moko na bani ko piéger puis eloko mona lobaka na lobaka omoni batu ebele ba lobaka fallait azaka na ba mitakala na bango soit directement par lui-même ou soit par ses services ba agent na ye batu ebele obomonaka akomi complice na fali baza na serveur central ya seni ekosa mukotoko luka biso sto na serveur central wana baza yango na leyebisaka mututu soki mikolo wana bozokuta na makanisite na artiste na biso fali ipupa keba Virginie atangana ne dazabu fils aîné Abiga revanche na bango ezalaka kaka pièce contre pièce et sika so souci na nga makasi na makambo eza nini c'est vrai eloba nango yo confrère na biso Israël a journaliste Quand on a comprendre, il a rendre des services, tout le monde est client. Comme média, il doit donner la parole, selon conviction, selon tourner, il a fait un moni, il a maîtriser l'opinion, on n'est pas là forcément pour nous coloquer pour clouer Israël. Mais, tout le monde Falinde abimi lokola, moi na Israël a kimi na Palestine. Donc, comment... Tonton Promo, bon, je ne dirais pas que c'est une erreur fatale, mais du coup, c'est un bon exemple parce que en connaissant Fali dans l'entourage naé, quoi accepter qu'au en a Israël Moutombo, il y a de quoi, comme si ça vraiment, on va voir en français dos au mur, hein. Et ça déjà indice il y a culpabilité. Fallait solana moutou 3 heures du temps, hein? Oh. Et puis, non, comme Israël, bon, moi, tout le cas, na fin, yaya, ata yomo, yaya, mutusi bakangie ne kobo. On dit, marasala qui est kobo. Et puis, kobo, téléphone, ya Snapchat.
Maman Colette, natiki bino nazoyo kanase, batumusu bazala. Merci à toi. Nazo rappeler quand on a l'occasion pour na bana nzambe vraiment le 21 novembre tokutana na accord arena Moïse Mbi. Ba makambo ngo yango yo nzamba batela biso ba posa, moni ba posa o taliske memi fali. Ba posa za ba posa le roi ya Obi Azamobal. to ya bon puissance to mona ya bon mutio sa mona mama Colette luka mbala mona ki makango téléphone yena ko mona ka ya pamba ba posa et puis faut tala mutine razo siligali kamba passeport fumula gazabna na mampuya nalo baki yaka soko yena o bnaza jara mibali ba beta basi makofi en cas de pépin Ezape la vidéo moko na olinga mama Colette expliqué biso alobaki soko tindite na ko bloquer yo. C'est ça. C'est dans la voice moko boy. Virginie. Nalingaki akoma na video wana to mekapo ko avancer na historique ezala bien. Alors, parmi méfiance na bato ba mekaki ko écarter Colette pour que public yo kaete, il y a un nom qui revient souvent. Era. Bien que l'audio eza na Swahili, Colette est là à ko translate sango. Abigail, sur le micro. Ouais, il y a un audio, il y a 49 secondes. Sur le tango. 49. Voilà, dans cet audio, bon, mais que peut comprendre 49 secondes. Oui, 49 secondes, oui, je vois. Ouais. C'est bon, on a Kende. Ouais, jouons. Habari yako ni mtoto wako juu mimi nakurudia tena juu maneno mtoto wako Colette. Angalia message yenyewe nenda tafuta ba journaliste wa Kenya. Mwele maneno tulimukataza. Kama una manimero ya bayomba yake ule wa pasteur. Unipatie ni muite. Mtoto wenu kuacha mugulu fasi mubaya, batake mfaa mubaya. Batake mfaa mubaya. Kenya. Anapenda skandali. Aliacha jamaa Kishasa. Mama funga mtoto wako. Maneno kwa tafuta. Hata imaliza. Kama una nimero ba yombake munitumie nimero yake. Mimi vile niko na vitu yake nienda batumie. Umufunge. Esili. Wana era mtazolo ba. Ngape na yeko, ngape na. Colette, era zoloba nini wana? Era azoloba akendaki fali ndenge asololaki na bato ya Kenya mbara moko ayebisaki era aya koluka fami nanga. Sikoyo nga na yebisaki fami nanga bayamba era lisusu te po abandaki ko enregistrer bango. Siko atiki audio eoloba boye mama kebisa mwana nayo esika aotia makolo ayebite bakosala ye mabe makasi tala akendaki koluka bato ya Kenya toyebisaki botika makambo oyo akende na internet te aokende ka na internet fali akosala ye mabe ndeka aoloba ka makambo mabe pona nini nakendaki koluka bato ya Kenya. Virginie, eza boye. Donc fali bananu famille ya Colette kote na kati na makambo wana ndeni. Oui, yango na okende ko expliquer oyebi bato ya ba TikTok ba masabatu ba miniature. Une fois bazuyo pona okitsa il faut ba luka yo kati ba famille ba papa maman ba sœur c'est par là ne era ako kotomo contact na famille ya Colette makota qui directement contacter eza fali ndatsaki bato na tout il faut ba communiquer sur cette affaire na ba contact na famille ya Colette biso mtoyebi moi zone wa sur téléphone bango ba la soe na mina kusema peu importe pays ou contrôle outil ba considérer le roi ndeko donc par là et raison que moins facilité là il y a kosola na famille ya Colette. Alors une fois Fali a été interviewé par bandeko ba journaliste ya Kenya malgré tout akima qui n'appelle biyaka na ba preuve atikala kotinda ba preuve te po asinocenté alors ba ya vraiment naza innocent. La fille est réellement folle. Il y a un tombe amoureuse. Nangai, na salaki premier pâté. Makima rappelle. Aïe, maintenant, kotika tâche. Na ba communicateur nae. Entre autres, Era en tête. Era, une fois saisi
na affaire ole aya directement et pas Colette mais era ake et pas mama ya Colette pona koyebisa ye bena mwana na matoi terazo côté internet akokura ko gagner falite akei même comme ma dossier oyo ti na ba média ya Kenya eza trop dangereux machin donc une façon ya ko bangisa bango ya ko bangisa famille ya Colette pour que ba pekisa alors Colette a mekalsuko ça la action te ya ko médiatiser affaire surtout sur le plan international en dehors ya Kinshasa en dehors ya RDC donc en quelque sorte era aza vraiment moteur au fallait bande ko utiliser trop en contact directement la famille ya Colette pour na ko mema intimidation. Voilà, na reposer question na Colette, comment famille na yo ba eba ki fali to fali eba ki famille no comment na occasion ni fali azalaki na numéro ya mama leki jour wana batinda mbongo eza na mbongo wana $10,000 batinda nde bazwaka bape na adresse ya famille na biso bana yango nde babande koyebisa nga bakosala nga mabe mpo bayebi esika navandaka mpo jour wana batinda 10,000 natiaka ba adresse na Kinshasa mpo batinda yango awa. Voilà, donc allô? Colette alobi Colette alinga expliquer boyko fali akoti na famille na une fois tant bani batinda 10,000 batinda kona identité na ete mapesa ki identité ya tante na ya mama leki na ye tango tinda identité il faut ça aussi numéro ya téléphone ba to na soki moto nani nda présenter ki te moto na tse contact eza mama leki na ngai par là de fali akota en contact zala ki te era aye kota en contact na famille ya Colette une fois fallait assistir interview na Kenya nde aye maintenant ko pesa ba contact ya mama leki ya Colette et pas erande era maintenant abandi musala na ya ko intimider famille ya Colette donc voilà. Ah OK. Alors depuis on sali sortie médiatique na yo Colette est-ce que depuis makambo e bandi parce que balobi eza première fois te o eza deuxième fois o le kana makambo ya yo na fali alors depuis o bandi ba démarche o nyonso est-ce que membre ya fali moko ya groupe na ye batikali ko benga yo? Non, baitilizaka moto moko boye abenganga lelo ayebisanga soki nakoki kotia na se ayebisinga soki okoki kosenga sorry oloba sorry nde balobaka ndenge osi excuse na makambo wana osala omona eokende mabe na internet nde bomonaki nono asalaki video aoloba naomatisa Colette na TikTok nanga azoya kosenga sorry po batindaki moto wana ayebisanga nasenga sorry na makambo oyo eokende mabe nayebisaki moto wana nga na kosenga sorry te na kosala makambo nalingi nasala mais nono ebandaki déjà asi alobi nga nalobaki na kokende na plateau na ye na kosenga sorry wana c'est faux na sololaki na nono te et puis na kokende kosenga sorry te soki makambo balingi esila fali ye moko asenga sorry na makambo oyo asaleli ngai. Donc yo batindi mutu abenga yo pour présenter l'excuse na yo na fali yo pe olobi de ta part non rosala ngo te fali nde fois leka a présenté l'excuse par rapport ya ba promesse non réalisée hein na makambo nyonso ezoleka fali nde fois senga pardon c'est ça yende asenga pardon na makambo po ao ndimate au montsanga na moto alukuta na moto aliboma eza bien te kobenga nga moto aliboma soki na moto aliboma yo pe wa moto aliboma ndenge ni nokolinga moto aliboma so yende asenga nga sorry nga na kosenga sorry soki sorry ezate voilà démarche na après rozala nini est-ce que rovandaka kimia likambango voilà quand même na osenga yo ton femme au passé na autre chose est-ce que détermination nyoza nango soki fallait à présenter l'excuse Determination nanga soki pali ao continuer na batu na ye ndenge ao tinda bao menanse o ndenge ao tinda bao loba lokuta soki a continuer na après ya kotia mamitaka la biso nyoso to swa makaka na internet na yebi pe yepe akotia yanga nga pe natia et puis dossier to silisi yango bongo. Voilà Virginie to fongola parenthèse ya sorry oyo lelo sen Colette téléphone à charge hein.
Voilà. Scène Colette Abeti Eza Scène Ilekani Lelo, lundi 24 août 2026, Natongo. Il y a une dame au nom de MK, Aza aussi journaliste. Si vous vous rappelez, Kalate Awa Colette Aota Kosala émission Moko na Swahili. La dame présentatrice là, Kombone MK. C'est la même dame que Fali a utilisé pour Nakoya maintenant pour convaincre Colette comme quoi Azwa Mbongo pour que Aya ko démentir non seulement les solo et puis à s'excuser auprès de Fali. Tellement de ma solo la sorry Abigail yo fongolo na micro. Ngana poso keka na micro. La disponibilité à ma case. Voilà, il y a un audio il y a un audio au fiston coloqué à Zotsaba la terre. Un audio fiston coloqué. Moko bato ba yebi voix fiston coloqué ba weba. Azotsa la terre pour na sori azosenga pour te collecte batika la famille likambango ici là. Avant même autre audio, une fois, la dame la MK assise ko solo na Colette, bien que Azwaki gain de cause n'a été akina maman Robert ali solo. C'est pourquoi vous avez vu ce matin Danono à se précipiter. Il y a ça la live comme quoi non ce soir na koyamba Colette akoya ko senga pardon machin parce que Bango bazala qui convaincu Colette a kondima mbongo pour que a s'excuser. Yango Danono sala qui live na tongo a rassuré bateau que a rosala live a koyamba Colette. Tant Colette a contacté nga betelinga liso na bise komeka kutu kosimba ata un franc na ngote komeka kosenga sorite komeka aussi koleka na live te. Donc voilà. Il y a un audio de fiston coloqué bien que Israël est là au but d'un tiré sur le fiston coloqué mais moi je vous rassure. Basola trop. À part continuer à billet, il y a Stade Défense, Basola trop. Audio à 19 secondes. 19 secondes, Abigail. Audio le fils aîné, pour na kati ya vidéo, il y a voice Abigail Ngatia. Donc, dans un moment à Mosika, Lelo. Lelo na tongo. À Senaki na Colette, Atia na C. Moyennant quelque chose. Ah, qui? Fiston. Bah, utiliser une dame, se donner à MK initial. MK aya ko convaincre Colette, anima proposition à mon c'est pour que aya ko démentir l'isolo oyo et puis asenga sore pas fali et ça mis lelo na tongo. Le même matin, au lieu au MK amema au résultat ma solo aya na Colette que Colette a boy catégorie. La live, c'est pourquoi vous avez vu Danono ce matin à Sali live avec assurance à rassurer que Colette sur la live n'a pas quoi pour assez nasori. Alors tellement on parle il y a qu'à s'excuser que déjà bazo calmer ma cambo il y a quelques jours fiston colloqué en personne à Sali là qui Colette audio pour nous c'est non on a enterré tout Tobe banate, mitakale ko bimate, totika la famille. Juste famille. Donc, 19 secondes audio, Abigail. En tout cas, on a déjà la contre, bah publier ma vidéo, on a mitakala, ce n'est pas logique. Voilà, tout le monde a quand même père de famille nu comme ça, voilà. Donc déjà contexte on a aussi dans la collecte à la Clémence qu'on publie ma vidéo en athée déjà preuve au azo présenté biso ça montre qu'il y a eu une relation amoureuse et puis est déchirée dans go et katanaki voilà to kana nous voice one tu commences à n'engater na ça mutel bosto comme on mtakala cheval non Abiga OK Nayokio. Alors, tout ce que la famille déjà. Ils ont la bonne, oui, qui rentre maintenant. C'est bien, bon. Bonne journée. To bandela mwa muki ni bandela yo kani bien te. Botika kaskolo ba. OK, en tout cas, ceux qui ont bongo, c'est bon. Nayokio. Alors, tout ce que la famille déjà. Ils ont la bonne, oui, qui rentre maintenant. C'est bien, bon. Bonne journée.
C'est bon, vous avez les mêmes. Mais on a posé une question par rapport à voice. Colette. Ils sont coloqués le bien, ce qui est à bongo par rapport à la voice Tindelinga, totika la famille. Yozo ambouye bisote, na kuzo sola na ba semi qui na fils sont coloqués, bossa mea culpa, mais awa olobi maramu msusu. Parce que ba dire ya fils sont coloqués et zola kisake, Bosolo là. otina ki ba voice moro ya malamu, bosolo la ki malamu. Peut-être rassurer qui bango que non ko leka na média lelo pour présenter ba excuse na yo. Voice otindela ki fils sont coloqués ezali pour fils sont asa la voice. Eza voice moko naza nango eza voice moko pona makambo ya era po era soki akendaki kosetake na famille po esika nanga tobandaki deja tofinga na tozwa solution et puis ye ayebisinga ye fisto abande kotuna nga pona soki na kotia ba video wana nde na esiraki na kotia ba video te. Ah, ok. Mais il faut bien encore. Si vous te comprendre, parce que tout le monde comprendre, hein, bah on peut excuse-moi, qu'on utiliser mon fils aîné, bah ça peut battre maël. Voilà, bah on lingate que eloko wana et que ndenge ezali, to lingaka ka vérité. Est-ce que ceux qui va payer si bon? Parce que 4 foyers na Kinshasa, fallait dépenser kaka na logement. Babillet, je pense, c'est ayo. Ce qui bazong c'est le bon auto dépenser qui wana. On se maîtriser, Colette. Ah, eza moi défecote, eza moi po nazonga nano sima. Famille nanga ndenge era kindaki kwa bango. Famille nanga ba contacta kinga. Ba ibisinga yo na mwana mobali obo bandi lisusu. Po ba bande koyeba te soki biso na ye to bande to continue ki na biso. Na ibisi bango to bandi alobi te ala ba ofinga biso likolo na utala kaka famille na biso ba bato ba pasteur ba sambilaka. Ba komi kopesa nga ba menace. Nga na yebisi bango par na nga. Famille nanga ba lobi yo zolo ba lukuta por na nika yo njoto yo kaka. Il faut biso pe to yoka fali na par na lokola famille na yo. Oncle na akosolola na ye moko po yo to comprendre makambo note olingaka otia mwana mobali ya bato na internet olingaka makambo ba problème tala kaka bango tu bayaki pananga bayebisinga kende ko yebisa fali famille na yo balingi basolola na ye nga na yebisi bango na pesa ka bino numero bo benga ye famille nanga balobi non to ko benga ye te ye moko soki alingi abengi biso soki alingi atiki na kendaki koluka fali na yebisi na ba pre na tindile message a réponda kite atinda kinde fisto aya kobenganga nana ba preve na yamba ki telefone wana te après to vandi ba 2 jours famille nanga yisinga balobi ni na lobi aboyi alobi eloko te famille nanga balobi occupé tika kaka ko répondre na po famille babande ko linga te na ya na internet c'est lo bango babande ko linga te après fali wana mosusu atindi moto moko babengi soki William soki nani avandaka na Paris abengi nga ebisinga famille anzala bolingaki falinda solola na famille nayo bolingaki bozwa mbongo famille anzala boko kufa pamba nde nayo ko comprendre na lobi fali mbala moko aussi obengi bato nayo baya ko yebisanga famille nanga eza na nzala famille nanga basengi mbongo te basengi eloko te na bomba makambo wana na silikaki na bomba yango na yibisaka famille nanga te soki babengi bango famille anzala mais famille nanga bazalaki tout oyebi William ango na entourage famille William wana wa bengaki a non na yebiete non na yebiete fali azalaki moto abale kabaka bango olobi est-ce que la ba preuve ya William ndenga bengaki yo na voice siko ndenge basali ya omoni siko ndenge basali na message yanga na fisto ba supprimer yango na ba système na bango omoni ndenge basali Instagram nanga social nanga ya medium social nanga réseaux sociaux nanga nyoso basi ba supprimer yango fali na equipe naye siko ba message nanga tu ya ba moko ba bande ko menacer nanga basi ba exprimer yango na ba système na bango nyoso fils aîné yo to eba la technologie est-ce que c'est possible parce que ba tobele ba okota wa juste que tango coloquer à comprendre que collègue a sur pas plan
activer le mode éphémère et puis supprimer toutes les conversations. Ce qui reste, c'est à quelques notifications à m'appel. Mode éphémère dans WhatsApp, quoi. Voilà, n'invitez pas cette personne, pas tout dans la question, hein. C'est possible, non? Non, il y a non, au côté embrièmement, on ça, il y a des battues dans TikTok, on ça va warrior, on va embrier. Comme ça, on tout est plus. Mais dans la NK de Bundes, on va ça qu'est-ce qu'on ça n'importe qui te plaise. Moi, je vous reviens, Virginie. La raison de la vie. Ok, non, Matza NK. Matza NK, on va n'importe qui te maman. Ok, très bien. NK. Bienvenue. Bonsoir Virginie Manganga, Tozolanda Bino en direct na YouTube, 700 personnes, Tozolanda Bino depuis Solana Colette. Merci vraiment pour cette opportunité, de découvrir la vérité moko très sombre et très véridique en même moment. Ils ont ça la biso vraiment plaisir pour namoni osate que oza pour Colette ou bien oza pour Fali, oza vraiment au milieu et ça la